3. Apocalypse 3. Nazotanga na Apocalypse 3 na verset 15. Eza na page 305. Page 305. Natangi makomi. Na likolo ya verset 15 Bible lobi toli mpona église ya Laodice. Natangi na verset 15. Nayebi makambo nyonso obino bosalaka bozali lokola mai oyo ezanga malili to moto. Nalingaka bozala malili to moto. Haleluya. Amen ba mama. Nasepeli tozwa kaka chapitre oyo mpona to se concentre nango. Oyo ezali toli oyo epesamaki na iglesia ya Laodice. Tozomona awa kobandana na basekele 2. Mokambi Jean apesaki to Yohani apesaki vraiment ndakisa ya kolakisa biso beglise lolenge ekokaki kotambola. Lelo tozomona ole beglise ezala, lelo beglise ezali te. Ode bakonseiller bazala na kati na église, mais lelo bakonseiller bazali te. Balingami beglise ekoma ezwi. Mais na tango wana église ezalaki eloko moko oyo ezalaki na responsabilité. Na kati na église responsabilité ezali na musani na nzambe pe bakoyo balandaka ye mopanzi bakoyo asalaka na bango. Tozomona toli wana awa bapesaki toli na église ya Simire oyo cette église biso toyokaka. Soki tozongi na verset 2 tokenda komona ke Jean apesaki vraiment toli na ndenge ekoki. Mokambi na biso Yohane apesaki vraiment toli na lolenge ekoki. Pona kotala nini oyo bana na nzambe bakoki kosala pe lolenge nini tokoki kotambola na kati na église. Balingami lelo musala ya nzambe ekufi sato yebake musala na nzambe ekufi. Yamana lelo balingami temi na biso ezali kanisa misala ya ekuluzu. Aleluya ba mama. Misala ya ekuluzu balingami toboma yango. Misala ya ekuluzu balingami tofinika yango elamba. Musala ya ekuluzu balingami totiaka yango lisusu na mitema na biso te. Pasi oyo Yesu Masiya amonaki mpona biso ekoma nango sujet ya kosakana, sujet ya masano. Balingami lelo coronavirus eyaki mutu nyonso azwa ekatelo ya kovanda na ndako. Meza na bato nyonso te balingami bazolanda liloba ya nzambe na internet. Kokende église balingami mokili ekomaki kilo. Mokili ekomaki kilo, mutu azopesa rezo, mobali nanga alingaka te. Mutu azopesa rezo, mwana nanga tungisaka mingi, ya mwana moyena kende église eza te. Balingami tokomi lingomba ya nzambe. Aleluya ba mama. Tokosani misala ya ekuluzu nzambe azali mokonzi ya sena likolo. Liloba wana balingami tofiniki yango elamba. Liloba wana totie yango mukongo balingami. Tokeba kwete nzambe akotela misakanda na ye. Tozomona soki totangi na Matthieu 23 kobanda na premier verset balingami. Kino na suka tokende komona kanda na nzambe. Ekitaki lolenge nini mpona bescribe. Ekitaki ndenge nini mpona bafarisien. Maloba nini oyo nzambe abengaki bango banioka, bavipere balingami. Abengaki bango basimitiere balingami. Yangwana makambo tozomona lelo. Ole église ezala lelo balingami. Lelo église ezali lisusu te. Lelo losambo ezali lisusu te. Bato balingi kotanga Bible te. Bato balingi bayoka kaka mateyi balingami. Samba yebe sika mateyi ezali kouta. Alléluia ba mama. Toyebaka ngo Yesu wana azali mokonzi ya mokili mobimba. Azali kokonza na bakwe nyonso. Nzambe wana aleki na nguya nyonso awa na se pe na likolo. Mutu moko te balingami akoki kokokana na nzambe oyo azali na bomoi. Alléluia ba mama.
ntango aponaki Israele balingami ndimaki yo mpe aponaki yo mpona mosala na ye. Ntango aponaki Israele mpona mosala ndimaki yo mpo ozalaki na kati na molongo, atiaki yo na molongo ya basali balingami. Ntango atiaki yo na molongo ya basali, esengeli tozala ya kotelema mpona kolanda nzela ya Yesu Masiya, mpona kolanda Yesu oyo azali na bomoi. Soki olandi ye okoyeba ye mpe okokoma mwana na ye na bolingo oyo apesa biso balingami. Alobi na mokanda ya Jean 15:8, ezali na baoyo bayokaka ye me balandaka ye te, ezali na baoyo bandimelaka ye me bayebaka te ke bandimelaki nani balingami. Yango wana Bible ezali kotalisa biso na mokanda ya Jean ke Yawe azalaki na badisiple 72 bayaki kotikala 12 balingami. Eske 60 wana bakendaki wapi? Alleluya. Kosepelaka te ke eglize na biso ezali na bato ebele. Balobaka maki nyonso soso abwakaka balingami ezalaka maki te. Bato nyonso mpe bazalaka na eglize balingami bandimela Nzambe te. Bokoki kozala 1000 personnes balingami, peut-être eza kaka 200 personnes bato bandimela Nzambe, 200 personnes bato bayebi Nzambe, 200 personnes bato bazotambola na kati na mibeko, me baoyo batikali balingami eza kaka mpona koremplir kaka baban na kati na eglize. Alleluya. Alleluya. Yango na Bible ezali koloba na biso ebele bakendaka na eglize balingami me bavanda na kati na eglize te, baza ya kotelema. Eza bato oyo tozolobela lelo na Apocalypse 3:15, mutu oyo balobi aza moto te, aza malili te, aza tiede. Bible ezali koloba nkolo akosanza ye mokolo moko kwete mpona nkolo mpona mosala na Nzambe. Aza etili na kati ya mosala na Nzambe, aza etili na kati na eglize, aza mutu oyo adoraka Nzambe likolo likolo, azokoadore lokola mwana azali kotanga na premier classe. Ntango toyekolaka bamamero balingami, ozotanga limero na mutu me mpona kokoma yango na biki ezali fasili te balingami. Amen. Eza lolenge sikoyo ya mutu oyo balobi awa aza moto te, aza malili te, aza tiedi balingami. Imagine siko soko ozali tiedi balingami, eske eloko nini ya malamu yo okosala na kati ya ndako na Nzambe? Baza bato moko oyo basabotaka nyonso elekaka na eglize, bapesa programi boye. Aza mundimi moko azali ata na position te, aza mundimi oyo abimisaka basekele ya eglize libanda, aza mundimi oyo abundaka na kati eglize, aza mundimi oyo aloba kotie libaya ngai mpe natie mobaya po natie libaya. Aza mundimi oyo ayeba nanu Nzambe ata moke te, aza mutu moko oyo ayebi source ya liloba Nzambe te, aza mutu moko oyo azokomitambusa ndenge ya lingi ole atambola na volonté ya Nzambe balingami. Alleluya. Yango wana balingami esengeli totala kondima na biso. Eske kondima na biso ndenge tozali boye ezali lolenge nini? Kondima na yo ezali ndenge nini? Ngai kondima na ngai eza ndenge nini? Eske nandimela Nzambe wana kati na motema na ngai mobimba, to nandimela Nzambe wana kaka na baaventure, to nandimela Nzambe wana kaka mpona te ya liloba Nzambe, mpo nandimela Nzambe wana kaka mpo bamonaka ngai nazoyemba, to nandimela Nzambe wana mpo bamonaka ngai ke nazali ya kolamuka na 5h lima te balingami. Musala nyonso ezali na lifuti na mutu oyo alingi yango. Mebi ntango tokendaka na misala balingami, mutu oyo alingaka musala te aneglijaka musala shefi, alongolaka ye na musala balingami. Me mutu oyo amipesaka kati na musala eza mutu oyo atikalaka. Ozomona ba oyo bazosala ba aventure balingami, bazoya bazokende, me yo mutu bakutaka na kati ya societe. Alleluya.
éternel à Dieu. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons continuer. Ya koyeba te ke nzambe azali nani. Mutu ya koye aza mutu oyo ayamba nanu Yesu te kati na bomoi na ye balingami. Eza mutu oyo amemaka makambo nyonso elekaka na eglize na libanda. Eza mutu oyo soki balobi ere ya eglize ekoki, aza mutu oyo ayaka na ntango ye alingi, ayaka na ntango motema na ye elingi, ayaka na eglize mokolo ye alingi, asambelaka mpe mokolo ye alingi, afongolaka bible mokolo ye alingi balingami. Aza mutu oyo apesaka bareson ebele kati na bomoi na ye, ye wana oyo balobeli na Apocalypse 3:15 balingami. Eske mutuna etunami biso mpe tozali lolenge ya mutu oyo, to tozali bato oyo tovanda na kati eglize, to biso mpe tozali bato ya kotelema na kati na eglize. Mpe mutu oyo balobeli na Apocalypse 3:15 balingami, soki probleme ya moke ebimi na kati na eglize, ezali yende mutu apakataka mbangu, ezali yende mutu amemaka mpe bato oyo balingaki kotikala na eglize libanda mpo aderangeaka eglize na ndenge moko ya moke te balingami. Bakopesa mosala na eglize, asalaka te mpo ete ayebi nanu valere ya eglize te, ayebi nanu valere ya kondima te, ayebi nanu valere ya nzambe te, azoyeba te ke Yesu aza nani, ayebi mpe te ke nzambe azali nani. Aleluya bamama. Ebele bazwa batemi balingami bakanisaka ke batemi ezalaki kobikisama. Batemi ezali kaka kobikisama te, me ntango yo ozwi batemi ndimeli nzambe wana na kati na motema na yo. Aleluya. Korintie azoloba ngo ke koma mpe ekelamu ya sika, na ntango yo okomi ekelamu ya sika te, eske batemi wana yo ozwi elakisi nini? Batemi ezanga misala, ezali batemi te balingami. Ozwi batemi oyambi Jésus Christ kotikala wana te avance. Mendeko oyo na Apocalypse 3:15 aza donc sans position. Donc position na ye eyebanaka te. Azali na mokili, azali na eglize. Kuna soki batie banzembo ya mokili akobina lokola liboma balingami. Tomonaka na bafeti bandimi bazali sans position na piste na banzembo ya mokili balingami. Ntango mosusu mpe na eglize basalaka mwasi na mobali, me soki akomi na fete akoti na piste. Haleluya. Abosani makambo ya nzambe, abosani biblia ya balingami, abosani loyembo oyo ayembaka na groupe ya louange. Haleluya bamama. Eza modele ya bato oyo bakitisa ekuluzu na se, oye batombola ekuluzu, bakitisa ekuluzu na se balingami. Eza modele ya bato oyo bakoka kokatisa mai na ebale te, po ete na ntango yo kati ekuluzu na yo, lolenge nini yo kokatisa ebale mpona okoma na ngambo wana mosusu. Amen. Ndima sango malamu mpe ndima misala ya sango malamu. Balingami sango malamu, Yesu ayaki kopesa biso formation. Formation Jésus Christ ayaki kopesa na bandimi. Ndimake mukolo wana yo mpe ozalaka. Haleluya. Na Matthieu 28 balingami, à partir verset 19 à 20. Apesaki bango formation, ayebisaki bango ke bokende na mokili mobimba, bokende na bareligion nyonso ya mokili, na Galile, na Samari, bisika nyonso bino bokokende, na Jerusaleme, bokende kokomisa bato nyonso na mokili oyo badisiple na nga balingami. Aleluya. Ya mwana balingami esengeli tondimela nzambe wana. Eglize ezali yo na ngai balingami. Soki yo na ngai totelemi te toyebake nani akela mokili oyo, mutu moko te akotelema mpona atatola kombo na Yesu. Mutu moko te akotelema mpo ete alobake nzambe azali na bomoi. Eza nde biso bato tokolakisa ke nzambe azali na bomoi. Na ntango biso tozali koteya, na ntango biso tondimeli nzambe, tozali kobondela balingami, ekozala malamu tozala na Apocalypse 3:20 oyo bakotisa Jésus Christ na kati na mitema na bango mpona toyeba kogide balingami na baoyo batikala na Apocalypse 3:15. Aleluya.
Nalobi tobosa na bambula oyo tosala na église ngali kambo nalobelaka yango ntango nyonso ndeko nanga mwasi bosa na mbula oyo yosala na église memema Yesu kati na motema na yo oshenaka opriaka balingami mutu ya boye ntango azali kogene publicité kobandela na ndako na ye na batelefoni nyonso akosolola pendant la journée mokili mobimba koyeba ke azali kogene. Alléluia. Tobosa na bambula tosala na église me tondimela nzambo azali na bomoi tozala bato oyo tozokende liboso balingami me tozala bato tozozonga nsima te na mosala nzambe. Bible ezali koloba na Luki 13 na verset 30 baoyo bazalaka liboso bakozonga nsima baoyo bazalaka na nsima mpe bakokende liboso mpona nini balingami négligence. Imagine mutu oyo aza manini te aza moto te baoyo bazali koya na moto na bango complet ntango bazali kokuta ye na kati na église balingami bango bakofrene te mpona nini ye moto azali na église akokaka kobushe te. Alleluya bamama. Ndimela nzambe wana tozwa kongo ya seko na seko tondima nzambe tondima mwana mpe tondimela tata po ete alobi na ndako ya tata bisengo ezali meke balingami ntango alobi na Jean 14 ke akokende akei akozonga mpona ya kokamata biso akoya kokamata banani. Yesu azozonga balingami esengeli tobima na Apocalypse 3:15 tondimela nzambe wana tokotise na mitema na biso nyonso ekoleka balingami kasi liloba na nzambe ekotikala seko na seko mokolo moko te liloba na nzambe kochange mokolo moko te liloba na nzambe kobaluka mokolo moko te balingami Yesu akokoma mibale na se ya moi oyo mpe mokolo moko te Jésus-Christ akobotama lisusu mbala ya mibale tikake nzambo azali na lola apambola biso libanga oyo ezali makasi esimba Israele esimba biso po ete azali nzambe na likamwa na bongo nazongisi parole epai ya mama Nathalie. Amen ba mama. Balingami naye kokopie matei oyo nasali na ntongo connexion ekatanaki namonaki ke video esalaki desordre nabandaki koloba na kati ya video bamama mpe babandaki koloba mpona connexion yango wana nakopie matei oyo antuka nzambe alola apambola biso toyamba Yesu Masiya na ndenge esengeli tokanisa kaka batemi te ozwi batemi kosuka wana te tozala ba Apocalypse 3:15 te tozala moto balingami tozala ya kofukama mpo toluka elongi ya nzambe. Yesu azozonga atuni biso na Luki 18 na verset 8 eske ntango akozonga akuta kondima akuta biso ya kotelema balingami video oyo ekokota na bandako na bino bopambolama bao balingaka mama kiese gloire à Dieu bao mpe balingaka mama kiese te gloire à Dieu. Ngai napambolaka bino mokolo na mokolo mpe na libondeli na nga bozalaka po ete boza kati na motema na ngai nzambe alola apambola bino bamama toya tosangana nga mama kiese fondation tosangana nazokosoki mpe na baveve baorphelin baorphin bahandicapé bakoko fondation ezosala na Angola toza lisusu na orphelinat compassion na Congo soki eloko emonani antuka tozo ede na bolingo ya nzambe boya tosangana tosala mosala nzambe nalingi bino mingi mpo bino soki boza te mama kesa kosala eloko te tikake nzambe alola apambola biso. Amen.